c'est comme si mise au coup de clip exacté ils ont fait ça mais na minora ba tu exacté na minora ba tout bon ndenge pena fali pupa soka binisi disque na yé moko fali pupa ndenge yé mama OK même na bana mikie même na mikolo ba oyemba mais libre parcours c'est comme si yangolala ah na éviter wana moi lo na rolo ba soude bonga na megolo ba o ngana omona na monita mususu. Mais l'animateur mingi balobi tellement c'est émission vérité hein vérité pour les émissions de bandara maman na ba question bala maman hein donc chaud quoi voilà animateur Blaise création animateur il y a le lot ça pas fait rigola ça qui pas la coste le lot pas fait rigola mais à ça là qui paie moi la rôle banet après ça qui moi maïle na ndenge album mais sur le terrain libre parcours ezali album mais moi belé na terrain mais alobi azo sentir bino azo sentir ta part ya mado là on a été animateur wa kangi monte azate Blaise créateur voilà Blaise wa utaki pa fi na ngala coste voilà là ça pas fait rigola ah bon ça la animateur babua ki mikolo animateur akala oyo penza ondima wana bon na babiloko bi mikolo pour on la vérité pour marcher ba monter garçon avec les Fabregas jeune wana oui va travailler très bien en tout cas on a fier sur nos yoga bango na encourager bango ngamo na mona une fois na pesa que conseil na bi non binsi batu boyo ça l'effort deuxième fois progresser pour regresser ça la mabe à part rien na ba disque bimisika batu va travailler basati na ndenge mabe te ba disque tout ya wana moni na c'est bio que to tchele bango poche tabe na terrain ba selu moki tata na bana na ba koko ba selu moki Blaise na loba na ota caméra Blaise au Paulo standard population souki ya moto ba kontakati obo tanga saki yango ba mesuki ya moto batanga yango te le mfungununu de l'animation congolaise Raf ngendo mo boss babi 001 fokoto bako sa bino bien bako sa libo mate ko zo la bino ba number mais to bana na 001 awa bato seuta awa on Raf ngendo vraiment ya grave ozwa na ndako moninga o fente lo yo ta moninga nzoko wanvia vi moninga za nango mobali moninga za nae on ne so basela moninga nzoka ekota kawo ti suka suka beta moninga vionga kina ba masama to bandi bo mwana ki moninga na miso ya mama ezali mabe na yo kayo komi na pasi na zate na koya na Kenya na ya kozwa yo tozonga na Kinshasa ngo Elodi mapasa lokumu ya famille oti wapi Congo Congo TV Congo 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 TV Congo Congo TV Ozambalokie na nyakoboya Bambola Congo promo cette émission. Déjà, merci beaucoup à Papa Dave Moubama pour les images. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Timothée Piana Serge, le dit mes respects, donc notre cordon. Voilà, merci beaucoup et salutations à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindu depuis les États-Unis, Christian Bouy. Donc salutations à toi Christian Bouy. Bien que aujourd'hui c'est Papa Daf qui est derrière la caméra, Christian Bouy, donc Bambo Tébélé, là où tu es. Voilà, chers internautes, merci beaucoup pour votre confiance que vous nous faites. Merci en tout cas pour l'attention particulière dans cette émission. Et bien moi je suis Betty Massengou, votre présentatrice préférée. Comme vous le savez, dans cette émission, nous recevons les artistes musiciens, les artistes comédiens. Nous parlons de la musique congolaise et nous parlons du théâtre congolais. En bref, nous parlons de la culture congolaise. Et nous recevons de différentes sortes d'invités. Comme aujourd'hui, pour votre plaisir,
en tout cas, nous recevons l'artiste musicien. Donc lui, il est animateur. Nous sommes bien à Talaku. Donc l'animateur de l'artiste musicien Fally Ipupa. Fally Ipupa, Fally la merveille, DiCaprio, tout ce que vous voulez. Donc il a beaucoup de noms, beaucoup de surnoms. Voilà, merci beaucoup déjà à maman Émilie Nzemba. Donc depuis Londres, on est ensemble, on est dans les bons. Voilà, et mon invité déjà là, le monsieur bilingue. Nous parlons français en même temps, nous parlons lingala pour la meilleure compréhension de tout le monde. Merci beaucoup Naba fan news pour la biso. Wana to pesi mbote ebele na yemoko fiskas mokonzi. Mokonzi na bango kwa fiskas depuis la commune de Lemba. Voilà, merci beaucoup na celui qu'on appelle Dadi Mavungu. Dadi Mavungu, papa na Bildage depuis Paris. En tout cas, ma salutation est belle de la part de Cordon Serge, Biana, Ozali Cordon Nabiso, Topé Sidali Mavungu Bambo Tebele. Voilà, Tobani de émission Nabiso. Paolo, bonjour. Bonjour, Nderonangai Betty Massimo. Voilà, bonne santé. Na bela qui me. Seconde na bino hôpital ka lobby. Voilà. Dans lobby. Na banda ipe boulot ka lobby. Donc ngai na tika rétabli. Voilà. On a bandé le boulot à l'eau, mais si vous déjà, nous sommes royaux dans Olia. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour mon accueil. C'est dans les sons, à bandé qui boulot à lobby, les lobbies sont aux yeux d'émission. Nous avons été malades, mais pour mon arabe, nous sommes fans. Tellement bolinga qui minito ya maman animateur ya Fally Ipupa DiCaprio pour ma solo ça épelé ya Roberta pour émission sa vérité pour les news de qui moi ma solo le ba moi trop par rapport ya album na bango oh il fallait appeler ça des chances ta ba musicien libre partout Paolo beta non moi ma solo yo moro déjà on se sentir ndenge libre partout. Oh, moi, on est libre parcours. On est libre parcours, il y a une identité bloquée. Voilà. Il y a une identité pour il y a qui n'a pas de polo pour ça la vraiment bien na voix quoi. La libre parcours, na eu que musala na biso salami musalo salami na kati. Donc ils ont musala moko ya bien. Banze mo na kati za ya bien. Ba générique n'en parlons pas donc. Il n'y a rien à dire quoi. C'est comme si libre parcours est la ligne. Il y a dans la télévision, mais dans la boîte, dans la fête, libre parcours est au Canada. Tu es dans boîte, na yo kango. Ngana kenda boîte na yo kango. Soki ko ko ba ntota musu moi batu ta musu batu bazana mo banzembo ya moko bazomona na ndete trop. Ta musu ko ça bien. Comment on a des émissions tout comme bon comment on attend musu des ara na yebi que chef nanga bolo ya ngite émission qui vient dans la TV donc batu bazolanda chef bolo ya junior clip nezo le dans la TV azolo bela yango donc il faut qu'à monde ba coup de pouce ne pokaka et ça la batu ba comprendre ba linga o ba olinga. Mais ngande na beta tour na boîte na yebike chef ndemba chef bolo yangi betaka ya junior betaka ya chef à télé betaka ya vieta betaka ndemba na mijo kutu clip ezate ezobeta mais na minora ba ezate na minora ba tout bon ndenge na Fally Ipupa so ba binisi disque na yé moko Fally Ipupa ndenge yé mama OK même na bana mikie même na mikolo ba oyemba mais libre parcours c'est comme si na éviter wana moi lo na rolo basute bonga na megolo ba o ngana omona na monita mususu mais animateur mingi ba lobby tellement c'est émission vérité vérité pour les émissions to bana maman na ba question bala mongo donc chaud quoi voilà animateur Blaise création animateur il y a les lots pas fait rigola ça qui pas la coste les lots pas fait rigola mais à ça là qui peut moi la rôle baneti après ça qui moi maïle na ndenge album mais ça sur le terrain libre parcours ezali album mais ça moi belé na terrain mais alobi azo sentir bino azo sentir ta part ya mado
On a été animateur à Kangi Monte, à Zate. Blaise créateur. Voilà. Blaise Ouaoutaki pas fait dans la Lacoste. Voilà. Le là, ça n'a pas fait rigolo là. Ah bon? Blaise, Naoloba, Naota caméra. Blaise, oh Paolo standard population, Soukia Moto ba kontakati. Okotanga sa kianguba mais Soukia Moto batanga angoti. Les mfungununu de l'animation congolaise. Ngamu nazwa yo na orchestre la Coste. So ina kosi o leki na TV lobi na kosi. Muto arekilta yo Blaise ezaka ngai. Soki otuni bavie na nga bangende Fwati. Bavie wana bambonzo centre-ville. Ba Mustafa Adji. Ata pic méchant. Baoloba, je suis le premier musicien à la Coste. Dans l'orchestre à la Coste Bandi, nga musicien à Liboso. Orchestre Bandi na commune ya Lemba. Na hôtel chez Papa Colonel. Muto banda ko rekilté biso za ka mbonzo centre-ville. Nga naza musicien Liboso na komanga kombo na papier. Yami balé ezalaka masa nga Eclipse à compa. Yami satu ezalaka fa bonson. Maso asala vocal la chérie nanga sa lozonga e. Non. Masa wana. Donc Blaise ngam na zoyo. Blaise soki okomi koboya bato na komodir yo. Nandeni. On va encore recruter mais à sentir yo te. Bon aza liberté. Et Blaise a bon animation. Nandeni. Blaise onga azwaka yete onga yebi. Nandeni. Blaise a bêta pe bama emele. Ouais. La Coste le là ça pas fait rigolo là. Ouais, na yebi ko. Suède ko. Na yebi Suède vraiment. Na yebi ta Suède. Bêta ba c'est que bien. Suède, abeta Suède. Na yebi ya Suède. Na bele lisi. Venanga ma bele lisi vraiment. Que son âme repose en paix. Suède. Oboya Blaise création. Naboye neni, naboye te. Boya boyiba abi andimaka kaka Chanta Missine, Eclipse Mososo na babor ebimi mikolo eloko ya ondimaka ya mado. Wana opinion na ye. Opinion na ye. Yo pene tu opesa opinion na yo. À part ya mado, donc asana aoyoka susu animation te. Animateur pété. À part animateur ya Fabougas. Pas bêti ya mado. Bon, toi muselo, toi musuna go comprendre toi musa go zani par exemple mais écoute. Nandeni. Ya na bon debo. Nga yebi ka se ba tiem fonya nteze. Voilà. Na papa ba telema ba na piste. Donc ba père va se retrouver. Donc tozongi ko banda na ba père. Donc c'est deux mona mfonya nteze. Ba père ba telemi ba ye to bandi ko bina. Na ba jeune ba père to sangani. Na évité ce membre na lo bana ko même na Mikili. David Gassongo. Pour être dans Londres, Bambo de Belé, oncle, na wana ko nanga. Ouais, wana benga ikutu alobaki. Rien à dire. Patricia Ngoya, Mani Kuyaka à Londres, Mani Kuyaka kutu wana Kingdom. Wana papa nanga mobala mama leki donc. Bambo de Belé quoi, ba ebisa kinga ona poto fête. Batie ba plan, batie o maona fwenyante de bandi. Tengonde kede ko tengonde. Ba papa ba télé micro papa télé na zo bina l'aise. Aza na veste, a bina l'aise. Donc soka ye na boaki na armée aza a Rio. A bouger belete. So ye ma sauver donc oza a. OK musika te donc toza brutalité. Biso autorisme na biso ba te senga te ke popina. Longola chali. Longola chali ba tia kuno ko mana sengle non. Tes occupé na honte. Donc fwenyante toza malembe, toza madu. Parce que banani batokisi bato, banani batika ni sembe. Bon, na équité nga lobika na défendre ndewa biso. Na mbunabi musa na biso malamu to sali. Ba ba tika na ba sengle na ebité. Mais exactement na bato atika na ba sengle ba saibele. Pourtant banani bazanga kombo. Oza news de Kina, eza une émission vérité pour les. Ya na lobi. Ba batika ba na ba sengle ba zebele. Otika lo mana sengle neti so na neti na président Bill Clinton. Monseigneur Dangwe. Kuma donjo le grand voyant.
ye soki abandi sebe nawa donc ubwiri mutu firi kubateri kwako donc mutu fo pumbo etaka mudinde tombola bwaka donc basengle bato balongwana basengle basikala bato orsini nayebi te exemple deja yango wana te kuna te sengle ezalaka nango te sengle ezalaka nango mais soki ozwi mfwenge ya ntete obandi oyati oye na baelinde oye na kwenda wenda ntuka oye na nabwaki na arme oye na kitisela ya mata oye na diema sauve omona bato baotoka te bato baza l'aise donc toza à l'aise donc obina na yo otoka te oza no à l'aise donc pepele vraiment. Voilà, en tout cas merci beaucoup Paolo Standard, animateur nini oti animateur oyo nga na ndimaka namona otangi komba bi ndima bi Clinton aza modèle na yo idole na yo te idole te nga bil toza idole eza lokwa na oyo balokwa photocopie malheureusement nga mpe mama biso ndamemanga 9 mois na libungu naza photocopie ya bil te Bill aza grand animateur ya mboka oyo donc grand animateur ya mboka oyo soki moto aboyi ayebi te conscience na ye mo muteko te ya ye nga naza photocopie ya Bill te mais nakoloba ndeni toza timbre moko po soki olobi bon Bill abotama le 4 juillet nga nabotami le 4 juillet seke nakozala photocopie nende oza idole na yo te toza timbre aza pe idole na idole ya Paolo eza nani idole ya Paolo eza pena Paolo goût ya animation te nga bato moto apesanga goût ya bagoût ya musique ezalaka bavie na nga bavie wana bakufa ti lelo ezalaka pepe kale na madilu système bato oyo bapesa ngai elengi ya kozala musicien bango wana mais nabima chanteur te nase retrouva atalaku nga alingaka mingi babenga nga atalaku po fils kasi ayebi mpo ani nalobaka bongo nayebi makambo ngo ndenge ezalaka donc nga vraiment naza na nga atalaku Sylvita Mukanda ayebi peti nanga Hervé Mukulu ayebi wana osala no basport nga na banda makambo ya musique naza na école primaire donc na na première primaire bacollègue na nga ntiki so otuni bao bayebi soke nazalaka mayele na classe ya dega nanda obeta bapremier soki nabimi deuxième mpo na lela bacollègue na nga bazi koyema bazali bajoni ondole bakibilako bamasa na nga baza bailo leki na nga moko azalaka na nsima wana zizi abeta na renaissance Eric yaya na ye zi koyema wana collègue na nga ya école primaire wana va toke classe mère alambe biso funa ndakalako wa bolie boke ntiki donc nazalaka vraiment mayele na ntiki mais ntango naza na première primaire naoyembisa na école kobanda na première primaire ti na 6e nazo anime bana na ntongo avo bakota ntiki makambo oyo naoloba soki bamasa na nga wana baza baoloba baotémoigner voilà Paolo ndimaka nani atalaku nini oyo ndimaka openza abwakaka danger animateur oyo abwakaka danger animateur oyo abwakaka danger soki otie na génération na biso to te na baorchestre eza ebele ya jube piana weranson ya feregola tolongono na bino fali pupa ya feregola ya Kofi Olomide ya Didier Lacoste ya Kabose baorchestre eza ebele okokotangela biso ataloko otali na orchestre oyo boser eza mutu boye na orchestre oyo boser eza mutu boye baanimateur oyo po animateur oyo akotanga ti na mikuwa oyo nasepelaka ne makasi ezalaka Monseigneur Dangwe Monseigneur Dangwe mais number 1 bo eskize nga moke animateur na nga ya liboso ve na nga bwakaka su te eza Tutuka Lodji mon premier na deuxième position naye na Monseigneur Dangwe ye nde atikala sikoyo number 1 sans compter bafie na nga baju na mombafu soki eza sikoyo okeye na
animateur oyo bazobwaka mikolo oyo baanimateur oyo bazobwaka mikolo oyo animateur azobwaka bien eza premièrement eza na Paolo Standard population suki ya moto bakontaka te voilà deuxièmement nalonga na orchestre na biso na yo ozonga na question na yo voilà nalongola orchestre tosekenanga mo mpe na milongoli te yo moko mikonte la charité bien ordonnée commence par soi-même omi bandi na yo moko Paolo Standard suka mutu bakontaka te population suki ya moto bakontaka te okotanga no saki yango bame suki ya motu batangaka te voilà deuxième animateur toza na Tigre abeta bana Lobeso voilà honorable pas Wilson Lobeso mais Lobeso na osekelo moko yaya sikoyo distraire biso nani tosala mosala ya animation koloba français eza animation te et surtout le que l'animateur nyonso boya apesa bino dicté apesa bino fait na bic c'est pas un problème en tout cas non eza problème te il y a le bébé voilà eza problème te animation eza définition ya animation malgré ezalaka te oyo biso na mokili toyebi eza kobinisa bato place bato batelemi ebele eza kotia ambiance wana animation pour s'exprimer na français yango animation te soki akomi na posa makambo wana na ozala na osenga ye akende kose compare na baétudiant po baanimateur baza baétudiant te département na biso eza kobwaka neti soki alinga Lobeso ndeko nanga soki olingaki bato bakoma kolobaka français seke fa kobwaka kata fumbo na français en tout cas fa kobwaka kata fumbo na français olinga bwaka kata fumbo na français likota soki elinga ebinisa bato tosala na ndenge fo te na ndenge mabe te na logique ya baaffaire Lobeso tosala animation oza bon obwakaka bien banda balobeso si lelo bakata fumbwa obwaka bien mais eloko olingi obungaka mwa mokie eza distraction olingi oya ke yo oza otanga licencié c'est bon neti nga natanga na nga te sikoyo nazaka na mwa français ya mokie balakisanga na ndako na biso donc toanda okola oka Paolo va prendre de l'eau à boire babilo nayebi Paolo bonjour nazaka na mwa biloko wana mais buwania nzambe moto apesaka donc nazaka na buwania elo nakosenga na yango wana zonga na nzela sala animation ba distraire yo te au moins distraction ya lisu ya boissard donc tokomi bajoko donc on comprend baaffaire on te voilà en tout cas baboissard faut bale donc joko bani na terrain po boissard capitaine na vite aza capitaine na vite ya mazembe aza ya mazembe sikoyo ya derrière motema pembe kipo nga na lingaka donc aleli ya bana renaissance lisusu aleli ta capitaine bazali donc et animation mona mutu autaka na crise bango bapesaka mutu boisa na jeu collectif quoi non bato bapesi bino tactique ya jeu mo bino nyonso boobeta bayebi ke mutu akoki komema bato eza oyo nde lokola aza boye baosava yo zwa brassard sikoyo elingi oloba te lokola bozwike yo zwa brassard ale bokomopesa na baatalako nga nasalaka cri na ndenge na nga naobinisa bato na ndenge na banda kosala bakri kale nga kala mais tala na yo kobima na ai tolotolo naye kobima na armée mais bakri na nge beta moko ya dega mais likambo te lokola nzambe ayebi pourkui nga na banda sikoyo nzela na nga na bandi me bazala kobokeba na ye bakri wana msupestime bate po moto ezalaka te Paolo te ngambo nabwaka te babwakela ngai mosusu peme na fali kupa mwa maison moko mpe deja okoti pour ke obinisa su motu bakri eyokana te naza na maison te eloko moko Paolo Standard atambolaka nango na vie
banda na bandaka kotanga na ndenge ntango naye kosala basport baobenganga gazu baseri wana donc nazalaka na eloko mo babengaka eza kondima chez la foi nde nabwe natambolaka na kondima mpona eloko nasepelaka nango na bible yango wana kondima na ye kobikisa o yango nga natambolaka nango na vie te so eza atiomo boye ya nganga ayebika ata mosunga abeta touche naya ata mosu atianga gwa aleka vraiment aya koloba aloba soki ngai nazwa gwa che ye nayebika sa te ngai azwa nanga gwa te nasimba nanga gwa te eza volonté ya bulo na ngai nasali mosala na ngai loko eza bien bato babinisi nayebi te voilà mais oyo eza news de kine nkande bato balobaka babi fo beta pa fali pupa fo mwa litite ezala pembeni donc paolo beta pa fali pupa kaka bongo eloko te kaka bongo kaka naza nde na foi voilà nabeta bato na david abeta goliath po azalaka na ondima so azalaka na ondima te ata nzambe nde anao banediana dio etiana obeta ye donc so azali na ondima te linga esalama te loko azalaki na foi wana ntango nzambe alobi na yeke obotei donc nde akende abeta goliath donc yango nga nazalaka nango naa na foi naoma na foi makasi. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup na Papa Dave. Merci pour les images. On est ensemble, hein. Il n'y a pas de souci, on est dans les bons. Dadi Mavungu, Papa Nabildage depuis Paris. En tout cas, Dadi Mavungu, de gros bisous à vous et de gros bisous à maman Emilie Nzemba. Oyanga, on a pena mère nangai, maman Emilie Nzemba depuis Londres. Moi, si y a papa, tous pépélés en métaux en tout cas. Salutations, place Bozali et sans oublier Kabibi Wittard. Ma chérie, de gros bisous, madame. Babi, mes respects. Kabibi Wittard. En tout cas, depuis les États-Unis, Bambo Tebele na papa, na bana na biso kitoko vraiment. Bambo Tebele, voilà. Et salutations aussi à celle qu'on appelle Issa Loa, ma chérie. Hein, donc, le petite soeur propre, il y a Trésor Loa. Hein, Issa Loa, on a la mis gros bisous. Voilà. Tout ça continue toujours émission na biso na Paolo standard, le bi. Souke mutu ba kontakate o konte no sac ya nguba mais souke mutu ba kontakango jamais. Voilà, Paolo aux artistes atala ndo lingito benga yo batu ba Hollande biso ebele partout dans le monde entier na Congo Promo TV, donc nulle part ailleurs na émission News de Kin na habité au bini ça va mon ami na libre parcours bien ba clic et dépend de kana yo na bini ça bango lisusu ngana olinga mingi mingi fo o boire pe mingi ya masiko na olinga ngana oboka na ka ba biloko animateur à likolo voilà ko biso nyonso to ba tala kume naza des amis c'est ba des amis tango ba kieseni voilà bon ngana osepela te na boka no ebe na boka te bimbikao na utena bimbikao lo tina aitolo mama yo mama yo bana na kota na mboko yo nano na mona te fali atoka maya sokola na kikoso abo nano na mona te fali atoka maya sokola na kiko. Oh, si tu croyais moi j'ai bamba ton ami na bamba te. Si tu croyais moi j'ai bamba bambé. Ah, si tu croyais moi j'ai bamba ton ami na bamba te. Banani basako mata bonde adisha motometre sako mata bonde aidolo we winete ntambo etolo yalu musu tolo obei bamba tolo we muka kambanga tolo reno na itolo we aidolo tolo inalo mpufu tolo we ah business western business oyoka ba faire yango anzeleza voilà. Ok, je vous en prie. Yo, série par série. Kala zalaka tutu kaluje. Eko na tango kabuya bando kibacheli yemiso. Oya komekana ngai. Ano de matruma ko bamba yo. Mwana yaka na plan, ngana sana mbongo, yaka na plan kebo kozoka.
yaka na plan nga naza na mbango yaka na plan ke bokozoka leila leli badalaku naoyeba te toza. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, là, c'était pour faire plaisir à celui qu'on appelle Fiskas Mokondi. Donc, toi, on a lemba. La bosse en début, c'est lemba nyonso. Émission auto, tout le monde a lemba. On va tala ba bele baza na sima na biso awa na ma bele ba donc ma bele a Paolo Standa. Maman passe à botte juillet. Na ma bele na eko. Alongwe abimi ma bele oyo te. Bakene na clinique universitaire. Donc eza ka na lemba na botami bakati mutolo ka na lemba na bimi maternité na ye kozonga place abandeko baluka na zemi na ngai na kilija ka na lemba na bandi bulango ka na lemba siko vraiment na baiko émission na sa ka na mabele ya moto moni vraiment population belé ba ko soutenir awa Kansas City état major na terminus oye na vision mondiale na kilija oye basoleil silva batrésor mayo bamukaka mbanga bapapiste maido bakomanda buba bafiston niama donc basoleil silva na oyeba te biso tout oke na se baweston business bachampion babenito dicap donc na pauvre vie na ngai na olela que son âme repose en paix vie na ngai Jorokaef vie wana bakiselanga ebele na mosala na ngai mais vie wana abakiselanga ebele na mosala na ngai mais eloko nalelaka eza kaka ke ayokanga te vie nanga akufa avant album ebima donc eloko wana so nakanisi ebomaka mabe quoi. Voilà, en tout cas, paix à son âme, leader Jorokaef, autre tournant na émission, et ça na site na biso bana poto Bolanda bana Angola, donc bisika ba vient na bazali kuna le bazana ba kin awa champion KMB, salutations mon grand frère chéri Ben Dicap, champion KMB, Bolanda émission. Voilà, en tout cas, leader Paolo et Wingato Yambaye, pour ça na autobeta na solo ya Fali Ipupa, surtout il y a disque na bango libre partout. Relation on a ba artiste on a ba talent est-ce que vous avez en relation bien bon na wewe olobani ba auto solo laka eza na ba auto solo laka eza pena ba oyo na ko loba te ya to solo laka te mais to tikala ko kutana te to yebani te to tala na kaka na ba TV net banana bazali bazé belé neti méchant ya la coste ye to solo laka neti ordinateur masa mwa boka pa lempela to solo laka nani roi David to solo laka nani lisusu baanimateur bazé belé to solo laka te kosolola te ndenge ozoloba wana eza c'est comme si tobanda kosolola tokatana ntango mosusu système ebele wana nalobi ebele baza totalanaka kaka na batv nanu tomonana boye te donc nakoloba te ka tosololaka te donc mais non tomonana te non chance epesama te tokutana ntango mosusu tokotierin. En tout cas, merci beaucoup et salutations à Snark Bar, place pour toute l'émission Oyo, Petit Prince chez Samsara, donc DJ Fiskas, mon papa na Joyce, donc maman la Joyce David, Fiskas papa la Joyce, en tout cas Mbote Belé. Voilà, mais surtout moi qui est Paolo Standa, on dit que Outara pas disait la cause, yo mutu, au recruta Blaise Création, on ça pas faire rigolo. Na méchant. On ça pas ya nani c'est qui encore le nom? Alain Pela. T'es Alain Pela, t'es méchant ça pas nani. Pas la cause. Et pas la cause. Voilà. Mais on le voit pas la cause pour nani. C'est comme si bino nyoso bo utaka pas la cause.
création kuta pas la poste yo lola pas fali olonga kwa ngana longa kuna kala nazana banzela na leka nazana banzela na leka na sima okese la côte ebele apo yo kota nde pas fali kuna nde sikondi na yiko vandisa ba affaire kuna nde bayebe presse atali ete mwana azana eloko vous habitez mon oiseau na eloko kati na itaka na yena ba mbanda kidinda mwe putaka mpuku kama ndo ndanga si njanga monono benfru sambila nga sodia kama tuimbile ya soni kene yimba itala turidi mantuis mbaya samala mote moye nkum ngwabe bonga bwa ule bonga bonge bomini bonkongo bonga bomini alenu jiji bomba shuga panche kumadoda Allez-nous Didi bon jouga penché. Dis bon jouga penché nous Didi bon jouga. Voilà. Ta banzela na yana ngo. Weza sanga bi mmono na elogo. Omoni yo. Hôtel ma place bango ba hôtel maté yo telema awa. Weza yo kasa mmono za na elogo. Ngande ifona façonner moi nous. Ngande funa zo mono na pese forme do aza mai na komise muna luka na sale bidon mulangi tonini do nazali na mai muta pese na forme ki atalako eza fali pour di cap la merveille en place aux ala qui on a na forme et nazali mai mingi bolo barake pas d'idée la coste et vie exacte non pas et pas la coste et pas la coste siko et pas eza la coste na golo bandeni biso salaka orchestre to sali orchestre mais to bénéficier na ngote ngai to salaka orchestre mais nalia ta difronté ya orchestre ko et comment qui ana changu ba koma kote la ba petit na bango a changu ba ochanga ko ba bomba siko ngasiko na lemba siko lokwa na lembe za ika ngamoko na ba masa na ngana to kendaki bamasa na 3 na nga lokwa 4 biso nde tozalaki kaka ba lemba siko moto akotela biso azalaki te moto anda akotela biso ezalaki ngende fwati me eyesa peke akendaka nde bamikili bavion bakendaka na bango bamikili don moto akotela yo aza te nde na preferaki na longwe na ngai navandi naki obete nakosasa banzela na ngai ntina yo ose retrouve pa Bill Clinton nasali 3 ans na orchestre Bill Clinton namoni ke biso na biso baatalako biso na biso baatalako na obwaka kan donc pas bilo zoi chance wana te obwaka ndo zui pa lelo pa ya fani mais soki ezali kuna meta mosusu ngoka ba bango nyonso ndeke me nga mona boka baplan na nga voilà me nga mona boka baplan na nga lokola nga mona boka baplan na nga te donc naleli mabe loko anga mona boka ba plan na te na lela te 3 ans na pesa ka ti lelo arrêt nga ba jona sina le kango ba pila boka ki mtu pesa ka eza ya yo ba plan na na pesa te ya botola na pesa te ko pesa se loko yo moko zo pesi mutu mais nga na pesa te nga na ke studio na koti studio na lati casque na ndiai nabuaki na video kobuaka nayebi kaka plan ezobima nga nabuaki mpe bato na nga album ebima moko natama libaka ndeke ye moko Bill Clinton natimo na bi nzambe na ngai makambo nabi te natala wana masa na radar wana radar wana tobwaka na radar neti radar tokotaka bien ti lelo radar black yana kamungongele bavoto iyelelele do radar ayena kamungongele ngana ye do radar kuta fashaka na minute wana longwe ngana bite na vandi 2 ans na ye lisusu boye na ye na liye bona ngaye liye bo beta kambo dada drum tolo base Christian beta kande accompagnement ben aningisaka na guitare ngam na pia bete la bango bayo Ben, kodonge. Anti kabana bafinga batonga. Population ga suki ya moto. Ata balobi n'importe quoi nde. Pour le standard asaliko lo bafinga batonga sokope. Bilo kwa Carrefour bafinga batonga sokope.
Non, ma biloko nanga. Voilà. Oye pe na studio boari biloko na. On a boaki ba alors nanga. Eza lisu te mais ye moko bila. Na kati siko na ndo boka. Na kati siko na ndo boka. Savere kinya Santa na miséricorde. Savere ki Santa na miséricorde. Kolodie to bina na ironde. Donc na yena banzela asalanga boy. Na sokope na kati oyesu na kati ya sokope oyesu soko modang nga bafingi ngaye batongi ngaye bafingi ngaye vema dilo akenda wo sokope biloko pepe kala gaza wo sokope dona ko motanga ba vena nga o na oto yebiso ba pesa nga lengi ya commandoliste donc nde bakendanga na banda olela alelo mapepe kala kenda wo sokope biloko vema dilo agaza wo sokope donc na boka ngobongo nalelaka ba vie wana na kati wana mais dango abokelanga mais eda ope ya mususu bakri na yo wana ye moka bima nango lisusu yenda bima nango eza yeti omote nde na aloba boza bato ebele baotuti mais même ye moko dango yango eloko esalaki olongwa na yo te nalongwa makambo boye nalongwa makambo mosusu nalongwa makambo wana te wana sina mesa na ye nango nga te nga azalaka mobali naza mobali bana ose retrouve te à part kota kobwaka même su kote ya mpata mpe paolo standard ose retrouve te uso ati vie ezalaki te pa dangwe aluke nango mpa ya fali banga nakoma ntango nazali kuna na ndo afutela te ntango nazali kuna na ndo afutela na parle chemin akilisa yo oyebi pale bien mais nakoma na salon wana na bokasi te ya fali kapi donc wana nazali nao na mfidi toye na banzamba mfidi toye na bambayo babatiste wana obenga ile de Cambodge wana ile de Cambodge bayebi star leta baelkana donc bato natangeli eza bato jour na ngana kosala te Stéphane Fali bato navanga na bango toolia fufu na madesu totumbi quiz toolia na otuna na kri oyo na oyo na oyo na oyo na bwaka oyo wapi zodo doyebisanga bwaka jibomboju kapanche kri okotaki nango papani voilà pour le plaisir de maman Emily Nzemba moi c'est à papa tous pepele Mbetolo na Paris pour le plaisir de monsieur Dadi Mavungu papa na bildage na kati ya Paris donc ça bango na bilengi wana kri wana oyo kotelaki yango pa fani babi numbi poedre la du malala aleli Aziz Mignon la baronne Maria Pispiringas ingarafamento mbanda kidinda mweputaka mpuku kamando ndanga sinjenka mununu benfru sambilanga nsudia kamwan tuimbile yasonikene yimba itala tudidi montuis mbaye samala mote moyengum ngwabe bonga boule bonga bonge bomini bonkongo bonga bonge bomini ale nujiji bombo shuga panche kumadoda ale nujiji bombo shuga panche jibombo bombo shuga panche nujiji bombo shuga panche kumado do wama unayaka nango voilà na danse donc danse dans moi voilà non danse dans moi voilà nga mona la son mukie non danse dans moi zaka o bloquer likolo otelemi mone na bimisitolo ne na bimisitolo voilà nazi makolo na komona nango non dans son ngamo na sala voilà donc tu vas jouer pas dans ya ngamo na ndo ya ngamo donc na ye na télé dans nango yango voilà en tout cas merci beaucoup yango ne mte koti saka yo yango ne koti sanga yango nde ba faire yango mte koti sanga mais ba pika po na bité tout na dia na ba de ba plan déjà
taka valise na bimisi da décrit na valise na ngai décrit ka na chaîne na poche voilà so ça va so bilengi wana ba sentir que tozana Paolo Standard ale abala ya mamoteli boso wa sinyaka alliance na nzambe falidi kampe ozaya ya abala ya mayamboko yo chuba ye morode beta ye morode kweyana tatami chuba ye morode beta ye morode kweyana tatami wana mabiloka identité ale batayo bavimba batonde banzoto baliaka kaka kumikata aregoshi ushimata kweyana tatami donc wana identité ale tra moyen ya falidi kampe tangisa bana oyo na misike na bango ale bosonga na molongo tindika okozwa mwana tindika oza mobali kolembete okozwa mwana tindika okozwa mama yo tindika okozwa mwana tindika okozwa toza na dega na elisuna oyi mama yo die ma sauve o die ma guéri yo nana ke sauve mama wivine moleka na George moleka die ma sauve o botika fali elimbisi kabuya o Yesu amelaki ba whisky so dodo so de lokote o Yesu toke le o Yesu tombola le oh Jésus oye lisuna busol voilà tati yake wa balanda ki ya fali na banangube araside banangube yoyo ka busol be lisusu kaka tumandala nanga na sikaria si masokote masokote seti mafuta inti sekota kulu inti ale yantigi papa toi mulundwe ale yantigi donc voilà en tout cas merci beaucoup voilà qui tokos nulle part ailleurs kakana news de kin avec moi Betty Masengu na Congo Promo TV balobi na basite na bango donc balobi www.congopromotv5.com donc news de qui nous avons avec moi Betty Masengu mingi numéro à Paolo Standard la fan baolando partout dans le monde entier surtout dans bao besoin de soutenir Paolo Standard besoin on numéro à contact bato besoin de soutenir Paolo Standard voilà atala kuna bino yeyo na deux numéros. Premier numéro de la piste 243 9 93 90 1001 9 93 90 1001. Deuxième numéro Zali piste 243 89 597 99 97. Plus 243 89 597 99 97. On a aux Moro direct. Voilà, et je confirme que Paolo Standard a un téléphone lié. Pour les artistes, il y a un bureau à passer non. Donc il y a un téléphone lié. On a pas fait Paolo Standard, on doit soutenir donc numéro ezana bobeta masolo numéro ezate ko bengi Betty Masengu bobenga e moko voilà numéro ngana taka wana plus 243 89 95 32 048 dans un numéro bobenga pour soutenir émission pour soutenir Betty Masengu pour ebisa biso artiste musicien ou comédien nini bolingi to ya pela bino puis ba question na bino ko pesa rapoto tout na ba invité ndeto sala mais pona Paolo numéro yango wana pesi bo benga ye moko Paolo Standard. Ouais. Yo le big que pas fallu poupa. On s'ala qui na bandoro fan non l'air on avait pas big Clinton. O fan non chez mère na qui li changa on avait parlé. Mais le pas fallu poupa. O lo moi na pas mère, o koma pa na yo moko chez yo na lemba salon. Taka ve na ngali ya lumuso amali ngomo apoli lemba en avant. Voilà. Lemba en avant donc ve wana na éviter taka vie mutu tout on a lemba via che mutu hein. Voilà. Donc bana lemba
Armand Lingomo, Apolia Lumusu, Lemba en avant, vie on a moutapianga courage ya vie. Vie on a donc, y en a un à éviter. Na éviter, le maréchal papa na débot Lingomo, Pascal Lingomo, Deboa Lingomo. Donc, Bambo te belé na vie nga, ya tout ça vie on a maboko na commune na biso à Lembako. Donc, vie na biso Lumusu, Armand Lingomo, Apolia Lumusu. Tout ça maboko vraiment. Mais bah tu m'as dit que le fallait poupa. Fallait libérer j'ai facilement. Mais comment ils se retrouvent pas fallait pour les locaux pour foutre la l'ambassade. Probablement que ça artiste nous pour libérer les musiciens dans la difficile, les musiciens va taper la makolo, mais ça artiste nous net lobby comme disons musiciens on a yamba qui a talent pour lobby que l'idée on a bango pena bango baka. L'idée on a bango pena bango baka, ça veut dire que musicien là il m'a pour la peleka. Musicien alors faut la chez bango a pesier peut parler. Voilà, OK, c'est na bango. Voilà. Ah bon baba linga va pas quoi. Bali m'a pas ça trop hein. Voilà. Bali m'a pas ça trop fort. Bébé. Baba Bali m'a pas ça trop. Il y a deux qui sont dans ma sous-bangote. Voilà, bangote. Donc pas fallu pour se retrouver. Ngam naza na bien boy na liaka na lataka na bimso na posa obima na bimi so na posa omela na meli siko fona sande fona elo naza na elo moko ça be lobby o Paolo pasali orchestre na kana elo Paolo sali album na kana elo moko na kana elo moko na mona kweza lobango na TV batu oyo balekaka na TV po baloba ke baleki batu na eloko boye elingi koloba te batu oyo bayaka koloba na TV te ke naza na boye ba oyo bayaka koleka na baloba na TV baleki ba oyo bayaka koloba te comprendre presa lobe eloko wana ti elo ezala nga na mutu donc elingi koloba te ba oyo balobaka ke baza na boye baleki ba oyo bayaka koloba te na eloko donc se baza nango ya bango se bango bakatela yango mwa kartie na bango bazwi pina alala nao na ndako na bango okoto azwi bulo alala nao na ndako na ntongo baye basangisi bapesi atambola nango nayebi te. Voilà, merci beaucoup, en tout cas merci, mais lobi to souffrira o Paolo ça l'album o Paolo l'aurait pas fallu pour te naza nanu o bandaka boye te naza nanu na boyi naza nanu na bo voilà nabo naza no wende naza tili fobo. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Alors news il a fallu plus présent de parce que aux news de kin nouvelle ning au ba fan au ba lingara Paolo standard animateur atala il a fallu pour pas ba fan au ba lingara fallu pour pas ko retenir nini na passage na on émission la visualité. Bon lelo na ko yebisa ba tuka eza bopesa ngaka chance tande na se pas eza na nga fali bopesa nga chance boyoka nga su na bon réseau ya nayebi ke bosepela bozala deside botaka na ye na jibombojuka pansi so elenge ya kri wana na ye lisu na bwaki na armée na ye lisu na tolo donc nasili te naza nango ebele eza loko ya valise oyo eza mike loko azelo na ye aka nazwi de na tie na poche naki osala nango mosala na ye nazwi de na tie na poche se boza na posa tour onazwa 5 se babi na kaka bon tour oza na espace ya 5 nazwi 5 bon na tie na poche nakei mpe bosanti na 5 bon wana nyonso ekanga. En tout cas, merci beaucoup, Paolo, standard, tokoni déjà na suka émission na biso. Ba salutation na yo et puis na olinganga la désannoncer après na tikio na bakri na yo. Ko boka ya ba ndeko na yo te ya yo kaka. Oh beti na libre parcours, osangisi bango pena na te mususu ozoi na bali. On a fait na bali. Voilà, mais la tikio na temps, o boka batu na yo. Ba Olanda est belé partout dans le monde entier. Bon, na pesi mbote nanga ebele na oncle nanga David Kasongo na Londres prêtre na pesi mbote nanga na Jamat Kudinga na Maroc na pesi mbote nanga na Patricia Ngoya motema ya Manuku ya Maniku yaka yekutu aza deja na kin
wana père aleki na nga bambote ebele kwa napesi bino bambote ebele napesi bambote na ngai na Dadu Malala napesi bambote na nga na Babi Numbi napesi mbote na nga na Mao Mosengo Dadile Kiki donc napesi bambote na nga na bana nyonso ya Lemba bana Salongo napesi mbote na nga mingi na vie na nga ya Salongo Julien Mabanza le boss napesi bambote bele vie na ngai Sylvita Mukanda napesi mbote na nga na Muka Kambanga napesi mbote na nga na Fit Nzeko napesi mbote na nga na Sheribe napesi mbote na nga na Héritier de Vesketi Fistoniama na Krotisko Kimafiki ase naki Kimafiki ase vraiment po napesi mbote na Benito Dicap napesi mbote na nga na Weston Business napesi mbote na nga na Yomoko na Lubeti Masemu napesi mbote na nga na Hervé Mukulu napesi mbote na nga na Katisu na Kemfidi non bana Mfidi nyonso ya Ile de Cambodge Marcel Nzambe ya Mfidi Elkana napesi bambote na nga na bavie na nga tu ya bachanger oyo bazalaka na scaf napesi bambote na nga na Sandra ye maibile na tubolake 100 200 300 400 donc napesi bambote na nga na Fiskas papa na Joyce donc boleki te bato boleki telema ebele bamisusu oyo napesi mpe te bolimbisa ngai napesi bino bambote donc voilà merci beaucoup en tout cas napesi Soleil Silva donc Muka Kambanga Héritier donc boze ebele napesi mbote na Papis Tema Trésor Mayo voilà merci beaucoup Baby Kambanga Audrey Kambanga Sandra Pengele Claudie Pengele merci beaucoup Paolo Standard. C'est par ici que nous mettons un point final dans cette émission. Merci beaucoup à Papa Dave pour les images. Merci à Dadi Mavungu depuis Paris, de la part de notre cordon, Serge Piana. Merci beaucoup et salutations à maman Émilie Nzemba Oyanga donc mère nangai balobi maman Émilie Nzemba maman Likelemba na kati à Londres donc balobi maman moziki ala moko maman Likelemba na Londres maman Émilie Nzemba moi si à papa tous pepele à Mbetolo. En tout cas, salutations à vous, maman Émilie Nzemba. Et salutations à celui qu'on appelle Christian Bouy, Timothée Piana, Serge Balobi. Merci beaucoup à l'ingénieur Rafungin, notre boss depuis les États-Unis. En tout cas, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à maman Cathy Bakissa, ma maman chérie. Bisous à vous. Que mon Dieu vous protège. Bisous à mon bébé d'amour, mon bébé chéri Joyce Davline. Que mon Dieu te protège. Et Bendicap, mon grand frère. Donc, on va le dire, Nabokasité n'a pas aussi Paolo. Voilà, merci beaucoup Nakaembe champion. Mon grand frère, bisous à toi, bisous à tout le monde. Vous avez belé, Issa Loa, Nakati ya Miki Luana, Topesio Bambo Tebele. Voilà, merci beaucoup à Papa Daf Mbama. Nous sommes déjà à la fin. Je vous laisse avec Paolo Standard à ce pays Sabino. Au revoir. Banani Baseko Mata, Bwende, Adisha Motometra Sako Mata, Bwende, Aidolo, ouais. Winete ntambo tolo, yalu musu tolo, obei bamba tolo we, Muka Kambanga tolo, reno na idolo we, aidolo, tolo, ninalo mbufu tolo, bana lemba tolo we, aidolo.